Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyese tu ba bolinga mama Elianitou. Na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bilo mandeko nanga. Boni ba santé. Est-ce que boya malamu? Ici c'est votre deuxième maman, maman Elianitou, la reine mère. Autrement dit, qui met qui en caca. De mon côté, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Et vous, de votre côté, c'est comment? Est-ce que vous avez malamu? Boyebi ki ngala linga ko iba baye bangai, baye balinga kangai, ceux qui baza malamu et ça la nge sengo. Pour bien déjà pour monique, votre deuxième maman va bien. Ngapela linga ko yeba boyebi ka ndenge ni tukuta na ka ndenge ni tosorolaka pone ba ki ba oyo batala kanga, ba oyo balinganga, ba oyo basepela kananga, ba oyo bakota kana porte pona kotala. Maman Elianitou alobi nini? Ce qui n'a pas été dit que malamu ezaka sengo mingi na kati ya motema nanga. Boza na kati ya émission na bino ya préparons-nous pour le mariage. Ndenge na lobaka toujours que bana bobenga ba maman bobenga ba papa, émission na bino yango ebani préparons-nous pour le mariage. Ensemble. Tolanda mate ya maman Elianitou. Boyebi ke émission na biso ezaka émission mo eza ya famille. Émission na biso na baza pona ko bebisa te mezarande pona ko bongisa. Tant maman Elianitou ya kaboye na ba réclamation ba de bebele. Maman Nitou surtout mibali maman Nitou. Mikolo zo l'excel biso so bana te boye ndenge ni mama. Na ba mikolo pe maman Elianitou tozo solola makambo ko etali ba comportement na ba amitié ba camarade ya mboka ya poto. Ba comportement na biso batu, ba comportement ya basi. Basi surtout parce que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ba comportement surtout ya biso basi. Mobali cause na comportement mabe. Moi ce qui kozongi sa mobali na onanzela. Mais moi ce cause na comportement mabe, cela veut dire que ndako eza kokufa, ndako eza foutu, ndako eza dead. Alors, yo makam to sona bino lelo na demande ya papa oya yepsinga. Botala to utu loka vacances à 2 semaines. 2 semaines quand ya vacances awa. Mobali a sepeli nazo mwasi na ngai to bima mwa muke to kene mwa muke ko tambola to changer moi to kene mwa muke na vacances. Mais vacances ba kendaki esili kutu te. Ba siminzela ba sali nini bazongi. Mais avant to konta na kati ya masolo na solo la na bino, si c'est votre deuxième maman boyebi ndenge to sola ngala bino noko banda noko pesa merci na ba o nyoso tout merci mingi na bino surtout ba ibo disposant na bino pona kotala to pe pona koyokanga tango na lobaki botala ka pe boyokaka. Merci beaucoup na famille du cœur Mobimba, famille du cœur Bomoko, famille du cœur Bomoko. En tout cas merci beaucoup Bomoko toujours et continue. Le chien à bois, la carnaval passe. Bomoko il faut continuer toujours. On te fait des gros bisous. La fille unique, Marie-Paul Lumbu, on est ensemble. Nous t'aimons beaucoup. Tozaka Wana. Nous t'aimons beaucoup notre sœur. Famille du cœur Bomoko. Marie-Paul Lumbu, la fille unique. Merci beaucoup. Nabino surtout bolinga maman Elianitou. Bobo sepelaka na maman Elianitou. Merci beaucoup. Bobo soutenir ka maman Elianitou. Le fidèle de maman Elianitou. Na pesi bino ba bisou na bino bozala bien. Ndeko so zamba no liboso okutani na émission na nga na saka ba émission culinaire, na saka ba émission sur le mariage, a tozana concept na biso ezaka pona conseil. On apprend tous les jours. Concept na biso ezalaka mingi to ba makambo etalaka mabala. Quand nous parlons du mariage, nous parlons aussi de la famille. Ba gros bisous. Na maman Alia, Alidor, la maman de Didi Stone. Il y a bien les gars, la maman de Didi Stone. Bah gros bisous na maman Alia, grand prêtre et mère. Grand prêtre et mère, mère 100 ans. Je te fais de gros bisous. Bah gros bisous na Malolo Lauriane. Lauriane Malolo, moi ça mon laï. Je te fais de gros bisous. Bah bisous na yango wana. Maman Suzanne Amine, moi c'est à Pembe. Je te fais de gros bisous. C'est là ma papa bisous na nene anambonzo. Merci beaucoup na papa Edo dia wakana. Papa Edo uti musika na Toulouse habité. Famille mukolo bapanze ki matanga na zaki te mais il faut na kende.
le sako papa. Merci beaucoup na papa Edo Diawakana. Merci beaucoup na yamete na nga bata papa Edo Diawakana parce que na week-end tozaki na bango to parce que week-end na bango ba ekota la biso ya on a le maman merci famille tout et puis c'est bino merci. Donc on continue toujours ko pesa ba merci ya ba soutien boza tellement belé oui maman nani amour ezala kelengi soki ba kolinga yo soki balela yo et soki ba lova no ba lova maman Elia nitu wana na bana ba abonné ne balinga kama mama Elia nitu leur deuxième maman balinga ki makasi ceux qui bazo chéri jour et nuit te ici c'est mère quadra eza ndengwana voilà nalobaka toujours que ce koza mutakanda kotala nonga te po sepela nona ngate mokoki pe kotala pota musu kanda no pe ko bongwana et ko kuma pe esengo. La vie elle est courte, il faut en profiter. Kosekeza bien, koza esengo za malamu. Koseka oyo kaka oyo, ezele comme très important la vie à mutu. Toko tasko na kati ya lisolo na biso, otozo sel kambu ya comportement, na likambu ya différence d'âge na ba métier. Eza important. Moi si mobali azuyo ba maman ba komaka ko réclamer mibala ba congolais ba ba vacances te mibala ba congolais ba kopesa moi si bisou te mibala congolais ba ko chérir moi si te mibala ba congolais mibala ngo ba congolais ba komi koyoka makamango ezokota bango na matoi bazoyoka bazoba basi na biso balingi nde boye basi bangi to kenda pe moi vacances basi balingi boye mais maman tango papa memio na vacances zala tala moi bizaleli moko autre que ozalaka nango d'habitude. Zala na comportement moko changer parce que botiki ndako bobimi na hôtel, bozo vanda na hôtel, boki ko vanda na hôtel pour 2 semaines. Déjà papa abimisi mbongo, eza mbongo na yote. Mobali abimisi déjà mbongo pona bo vanda ta na hôtel. Bo changer moi bolingo, bo changer moi ba miranda ko po bolingo ezaka elengi. So bo sala ngope libande ezaka vraiment na sentiment na ngo mususu. Mais eza mawa mingi komona ke bato ebele. Moutoko vanda na poto 40 ans, mazaka na comportement depuis comportement kayakala. Lene ekolo koso na ba mama ou balinga ko ganga, ba mama ou balinga ko loba mingi, ce n'est pas bien ba mama. Moi ça zaka na douceur ba mama. Moi ça loba kama lembe. Au mona mutu musozo banga na za haute gamme. Moi ça haute gamme aganga ate. Moi ça haute gamme loba kama lembe. Nana sa mona mama bobila dazo ganga. Haute gamme ezali mwasi oyo alobaka malembe tango azoloba azopesa bato posa batala ye pe bayoka ye bato balobaka mingi na koganga ya bato balukaka tango mosu aza na likambo azoluka raison il faut na loba il faut na sala bonzoka mbongo abipende makelele ebele kasi valeur mokie mwasi il faut bakomisala yo moko nalobi siko bato mosuta boza ba miki boza ko fréquenter te ba fille moko boy o ba vraiment ba très bonne éducation ba fille moko bo ba malembe ba fille moko bo bazalaka bien bo fréquenter ba tambongo te eza na ba parents mosu na Congo o mona penza mopaye pa mino moninga no mwasi façon na koloba mama alobi te nalingi mo amosa za camarade na yo te pona nini façon koloba elekisi mba moko éducation na ye façon kaya koloba na mutu muso komi na milieu place bato baza par exemple aki na fête bandi côté ma ba mesa nyonso mbote bakanisa koza gentil non ya bassesse ya gentillesse kina mesa oyo mbote kina mesa oyo okomi ko indisposé bato non ce n'est pas bien. Oka grande dame azalaka na comportement ba grande dame mona na ba comportement na bango. Comment matame pourquoi ya maman Denise yo boy lita maman Denise yo nani moi lita mate lita maman Denise yango penza boy ki lita maloko maman Denise lita mayango puta ba to ko ba maman Denise Tshisekedi ozotala mwasi ya charisme mama boy imita kapeti ba fréquentation ya bien wana na bomona bozaka nango te ba imita kaka so ozana moninga mo mondenga lobaka yo pe lande lobeli nesoki eza ya malamu putala bato lokola ba mama Amida Chatieu nani asa yo ka va mama Amida Chatieu azoswana nani kazoswana moko tata bato internet ba manke ye ba salile ba émission même
Atala les champs à boire, la carnaval passe. Pas de réponse. Bon, on est soak. Mundele pas lobby. On répond les imbéciles par les silences. Et soak qui toko makasi. Et c'est la kagouya terre au sarana koutoute. Il faut qu'on y ait là. On apprend tous les jours. Moi aussi, à ma kelele. Moi aussi, à ma kelele. Et on non, non. Qui te côté, au moins, tu vas te faire, tu vas inviter, nani, il faut inviter à côté de ma bande de personnes, mais c'est surtout un botte. Et ya ma kelele, so kaye. Or, il faut qu'on s'alloque à mungwa. Au commis place, bah, tu vas que le pose à qui. Aïe, le mot kende, ou kende te vanda. Mais bah, tu m'en sors au monde, au commis place, comme tout. Bon, on la quête, hein. La kemba la sima, pour la nine, pour la moto ma kelele, et bah, on s'en est bon, qui m'a montré ma kelele. T'occuper la nouvelle, t'occuper moi, c'est parce que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pour me taper ces rapports, Aza moi c'était, Aza, mon bal, me taper ces rapports. Battre le roi, bah maman Lia. Charisme. Charisme. Autant moi, ce commis, c'est un peu bien, mais merci, ok, là, et puis, comportement, que ça, c'est une femme. N'est pas maman. Moutou ayoko la kapa ya baninga. Moi si o lobaka malembe o solo la kana mobali na ye na ndenge ya douceur na tendresse. Moi si wana ndaza vraiment si. Moi si oyo agangelaka mobali. Moi si o agangelaka bato. Moi si alinga ko swana. Moi si ngala na matata na boy. Aza moi si ya basse classe. Aza moi si ya basse classe. Étudier et non étudier, c'est différent. Quelqu'un qui a été sur le banc de l'école, la personne qui a étudié, cette personne a de bonnes manières. Moutou soit qui est classe T, a na bonne manière T. Moutou pas qui est classe, mais ça na bonne manière T. Fréquentation P, c'est important. Il faut qu'on ait mon ninga nyoko na ye. Moutuni ko tambola na ye. Moutuni ko fréquenter, c'est très important. Il ne faut pas fréquenter n'importe qui. Oui, il y a des erreurs dans la vie. Les erreurs solo. Mais ce que ce soit les marches arrière, kendel bela, kozonga les sous-sauter. Non. Papa oya bisi na mama na kanese kindenge toza na hotel boye. Moko mona kama kaka nenga zalaka changer loko moko te po azalaka soko aso na téléphone ovandi na moninga na mbetu olibosolo la makambu ya bien na mbetu na chambre oso na va moko ya bien ya kimia. Non ya tiki moninga bandaza na mbetu ya zui téléphone obeba fitilité na lobi omoni ba vidéo te tala ba vidéo mais c'est de la bassesse omoni te. Ezana natala otuni ba vidéo oseli pe ba voice ezana natala bassesse pour ezana litomba moko te pas de résultat eza bassesse pour ezana résultat te likambo bonga kesa la mesa na résultat ezate moninga sa anyoloka ki déjà ayembi na nzembo ya nani ya mwana omoninga nakokaka sentimate asalinga baja mabe asimenge sika mabe nakokaka boye te na telemi moni voilà quand ça pour le mariage nakokaka boye te na telemi bokoko yango wana muto sa telemi na bokoko yo be téléphone obe muto zo benga lo bana muto na zo benga ke mama na kota la ta après yo kota la ta après te kaka sur les champs fungola ba vidéo yango ya non eza bassesse vidéo bongaka oyo ke bakangi mutu vidéo mais o mutu asali ye moko na volonté na ye eza na tina te vidéo bongaka ya mutu ba filmer yo yebite ba filmer mutu ayebite ebuta vidéo tandinga sona ka bakanga ki kutu yo wana etina na château rouge mukwana bato banda otonga ngai na château rouge. Ce que tu as otonganga, nous sommes fanatiques, nous sommes pas tous na fan. Batu bazo tonganga, nous sommes fanatiques. Aiki ko kota na wenzagambela, asomba biloko. Tango yo kikaba otanga, Eliane, encore comment on m'appelle kitoko yo rakombo, Eliane. Eliane iko tinelanga photo yo rakombo, Eliane. Et puis d'abord elle basé bela, Eliane ni tabi. Oh.
ou ba tonga deuxième maman abisoti asa le ko asomba biloko waya abandi ko filmer bango a zoomer bango asi ko filmer pas abi deuxième maman na château rouge nazo sa ba course ma mère non kaka Eliane wana absolument ya solo ya lokuta te du vrai Eliane maman na filmer bango na tindel temps muso yebi bango tindel nganga atal na bien ba fanatique révolté la seki bino ngana ebisenga habité ba fanatique révolté faut comprendre ba fanatique révolté ba se comportera ndenge wana eza comportement ba fanatique révolté et déranger yote abi maman tikala ki mukika na ebisa bango ke bino Nicolo boye vraiment bo vandika bo tonga papa ami maman parce que nena mona ki bango bana age na hotel baza ba yana yo na mona ki bango mama baza ba yana yo etika mukano bana maka bino ba mami bimba boye vraiment bo vandi bozo tonga mutu na habite fuck up na filmer bango kaka na kamati a filmer na video etindelinga video na moni bango biso ba oto na bato balinga biso yoko tema boko tanga ka kombo na ngai okotanga ka kombo na nga muto alinganga tango azoleka yoki asalini a filmer azu ya sanini atindelinga ba comportement oyo ba comportement ya mabe ba comportement malamu te ba comportement mabe oyo ebomaka pe mabala omona muto abala kikaki bon to bala na après été nga ba comportement nena okokana nga été nini ba comportement na okokana nga été nga nazo kokana nga te ba mabala muso ko fera bête mal ko ba comportement yengwana il faut ko yeba ko bomisaka makamwa mikem ki faut ko bongisa faut ko misala il faut ko yeba ko sala comportement ba travailler kayango caractère ya mutu ba travailler ka mutu faut travailler caractère na yo travailler caractère na travailler comportement na c'est très important papa oya bisinga mameli ya nitu na kokaka sentiment tata na sina telemaki déjà moi si kaka téléphone wala ba pe nini yango tika na otala ko na otala na ba video mo batindelinga ya tika na loka ba voice mo kabi mama nga na sufuti billet toye na yo tolongwe France toye quand même Portugal bakende Portugal 2 semaines papa on a foot toye quand même pour yo pe susu bongo vacances salini na ngwa et to misana na biso déjà bo libala ngo sa lelo yuli ngana za na douceur ndengene yuli ngana ko mandengene oli ngana za ndengene yo pe susu tiko ba isenga ko so bon toto ke na biso mama une semaine ka tokata vacances to sa nini tozonga moi ça zakaboyite mama na pesa ka bile exemple ba so ba yebana tala moi c'est à douceur le comme maman Génie Mongane la douce belle sans maquillage maman bobi la dao atozoloba mayandu kaka po ya moi c'est mongala atozoloba zotala kaka mais ce qui pas yanduki ayandu kaka faut yeba ki kat na za makila bangala ce qui yanduki ko yanduka mais beaucoup de patience atala ka osekanaye bon mon douceur maman Génie Mongane na pour ça c'est le bino dessin bino motambo la rabona maman nit maman Génaza douceur pour moi ça douceur pour moi parce que bato bazotala bango mo bazomona ngam na epsaka bango te maman Génaza douceur bango moko bamonaka to bongisa ba comportement na biso bandeko to bongisa ba comportement c'est très important likamwa age na mitié na kozongela mosima oyo na to sisa na makambo ba comportement to bongisa ba comportement est très important zala mosi oyo bana bazaka na fierté ya ko présenter pa ba camarade na bango bana fierté ya ko mema baninga na ndako baya kolia bana bazana fierté ko c'est notre maman donc baninga ya bana baye façon yo maman ozali ndenge bozo so ndenge bozali ba lula yo ke maman intel vraiment c'est une femme que ceux qui baké sa maman elle parle beaucoup cette daronne elle est malade ou quoi cette daronne mais non elle m'a cassé les pieds dans la daronne waneza mabe waneza malamu te ba maman parce que éduquer une femme c'est éduquer toute une nation ngam na lobi amata ba maman to bongisaka mi bal bazaka na fierté ce que ça na moi si moko ya bien moi si oyo bato bazobokela ba fleur et c'est là quand mi bal est bien ba na fierté makasi mibali baka na ba fierté ya basi ya bon mais ceux qui sont na mobali oyo moi ça zo sala mabe yi pas ko appuyer na mabe donc les oiseaux de la même plumage qui to côté mibali musu baka ka soni ya ba comportement basi na bango okomona moi si abimina mobali makamuso ki na pe na agite obimina mobali
Bwana fête okomobenda mobali lokola mona bosaka ba selfie non ki mobangisa tinzoto makambo nyonso eza osala te. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Obando benda mobali na liboko lokola mwa mke tout ça selfie ba mona biso to lingala, ce n'est pas ça l'amour. Te makambo se kendaka na âge. Ah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Eh Rutu, il faut l'anniversaire. Kimobange malamu, kimobange malamu, kimobange malamu, 63 ans. Kimobange malamu, kimobange malamu, kimobange malamu, kimobange malamu, 63 ans, kimobange malamu. Je fais de gros bisous Chantal Kimpoanza kamata ba bisous na yo ba bisous musu sala ni pesa mo pa Tina et vous t'es pas la reine mère qui m'a qu'un caca maman elle est ni tout votre deuxième maman pona lelo to ce qui si tokoya ko soit les kamba différence d'âge na amitié c'est très important. Différence d'âge. Les tout comment n'importe que qui commande qui par âge, bien sûr et qui par âge. Toi qu'on soit le différence d'âge. Pour aller là, tout ce qui soit pour nous ceux qui c'est là beaucoup qui retenir, pour retenir qui met qui en kakalobi, tout changer ma comportement, tout travailler ma comportement, tout travailler ma caractère. C'est très important. Nous faut travailler caractère na yo, nous faut travailler comportement na yo. Ce qu'on le baka mingi lembi ça peut qu'on le ba mingi, ça la moins jar. Olingi ba bengo grande dame aswa na kate, grande dame abunda kate. Grande dame azalaka agressif te, grande dame azaka moto ya pete. Wana de grande dame, grandeur ya moto, baye ba on a comportement na ye. Grandeur ya moto, baye ba on a habitude na ye. Ndele sa grandeur ya moto. Botika ka kombenga ba grande dame, aussi na teke comportement ya ba grande dame abundaka te. Grande dame abundaka te. Soko za na comportement ba grande dame te, ko le bate ko grande dame. Non, ce n'est pas ça. Faut boire à cause de la grande dame à cause de n'ingénie. Ba grande dame ezora ba maman Amida Chati, ba grande dame ezelo quoi ba maman Alia, ba mona ba grande dame, ba première dame maman Denise grande dame, ba maman Olive ba grande dame bango wana. Est-ce que ce comité mo comité na arrangé wana? Non, ce n'est pas ça. Les akabongo te bande ko ngai. Linga mobile pesa ko ba boka ko pe ba fleur, ko linga te mobile sa ko ba reproche tout que yo lo ba mingi, yo lo ba trop. Soko za nkati baninga pona pe makamba koloba kolinga tembalika yo swana ka mingi kolinga ko swana boye soko za na baninga yeba pe ko batela relation yeba pe ko vanda na bato eza ba reproche moko ça ka kitoko teza kelengite et surtout ba mbala bandeto okende bo il faut vraiment que tu sois à l'auteur ngite na mona okoloba eza mutu mususu o yika place bato bazek en un jour bato ba bi vine yo mobimbe bandel tisuka apona se molibo za grande dame c'est la honte tu grande dame za bonté. Les gens qui m'ont collabé maman, toi papa pe et koya. Pona lelo, tous ceux qui se kanabaki, Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusa kumuna nzamba nibeshele ba dans bon je vous aime beaucoup ma famille du cœur bomoko toujours ensemble. Bisous ma titi la molaise la fille de ma mère.